Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc, quand on a eu moi aussi, puis à son âme, pour Koufati Kabiso, il y a beaucoup de makasi. Parce que maman n'a eu aveugle. Parce que maman n'a eu aveugle. Oh. Oui. Abota qui est aveugle, tu peux m'expliquer? Non, Abotanga zaki aveugle, Abotanga bandé ko mona. Je passe à Missou Nazan Namboula il y a 3 ans. Nazan a 3 ans, des Missou et bandit ko déranger, Koko Mananga a 5 ans, 6 ans, Vignon Sotuaye, Kimi. Donc on a ko les sauté. Tililo à mon les sauté. Donc c'était pas facile. Il y a ko Zalana Likambouana, Tililo, et puis il y a rappelé na Salima Mnanga Moussou je tourne. Mais ce qu'on vend Yomoko, aux hommes on a conscience moi aux hommes que non, au vivre là maman mon a raté. Tu dis que maman, vous quand vous batté, zaki ni cause nini, peut-être maman azaki papa na bien na banga. Na solo là na maman likambwango, ayebisanga yi avandaka, deka ezala ravani na lopango. Amona mission ko ko sale passe à le frotter et bandier. Sala pasi malembe a comme la niveau la manette pendant l'époque autant na mission na lemba tant comme la niveau la manette et après vie et romoli moenda mundambo donc to tambola bisika nyonso singa bato batambola ko baluka lobiko wana naza mwana muke nazoyeba ba église côte kolobate ozo monde si et comme na niveau moko les sujets omaki to tika nzambe moko à Salamukano. Vous avez une répétition. La répétition, on a siège à groupe Simba, Bisika, groupe Simba, il répétera. Presque répétera. Ouais, on a la péchanga Xil. Ouais. Nous sommes toujours. Je vais tout bouger dans Xil, dans une photo, ça dit que vous avez une famille qui tourne parce que vous avez plus petit à exil, vous avez tambola nae, au simba exil basaki, au melaraye moi bilo qui na tournage, chiniaka, c'est comment na c'est ça? Non que elle était ma sœur, elle est jusqu'à prison ma sœur. Donc elle a toujours un dévolanga. Hein, elle a toujours un dévolanga. Famille nyos discussion bah itirer même zanga. Oui, on a fait un siège à la groupe Simba. Vous avez une séance à répétition. Non, une séance à répétition, on dirait que la sœur, on a frère, on a une photo. Voilà. Les gens ont famille, on a la famille. Les messages, on a eu juste les alayo, Nengo Zalaka. Zwanga toujours Nengo Zwangai. Et puis, on va continuer toujours. Photo à Kevin. Déjà, photo, c'est le cas. Pourquoi il faut zonger sans ressources? C'est une zone qui va peut-être éviter. Non, presque va te bailler. C'était quoi, Jim? Il en a comment il pourquoi? Ah, mais Kevin, ils ont déjà les solos. Où il va te bailler, on a vu ce bailler et puis tu vois déjà Kimi à la Marambon. Et puis voilà. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Aza mon papa nanga. Belle-vie aza sœur nangaï. Péchang aza sœur nangaï. Le 2 baza na papa nangaï lombe. Tu vois. Ngala rose n'a jamais occasion de chute il y a Belle-vie na Péchanga bangomi balé tout ça. Même pas. Je suis pas sûr ngai so na Péchanga Belle-vie au salé passe pourquoi? Ou bien na Péchanga et ça là na Belle-vie Péchanga et ça passe pourquoi? Même pas, on a recréé des autres entre Bangoumi Balé. Non, on a dit là aussi, mais la moto ça qui était. Oui, c'est ici le péché en ligne de ministre. C'est ma soeur. Ça est tout, ça n'est ici. Non, mon aïe, Naïbi Kaotala. N'est qu'à créer solo là qui, ils ont bongo échangé. Nous sommes toujours la famille. Azala toujours Ndengi Azalaka. Ceux qui ont na part nanga il kambomoro boito elo moya mona qui dérange qui est aibi que famille nyonso za bongo ngape na part nanga ceux qui lo moko dérange qui ngai o yé salaki c'est toujours la famille.
cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'oposo. Okoma ki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, loke seto bengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya canon. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Dr Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposition. Pour vivre parce que pour vous avez besoin de place dans mon quoi. Pour bringuer. Bah il penda beauté. On y va dans penda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Katiné. Voilà, bonjour, bonsoir Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopandi Sango ya Solo. Nabi que partout le monde entier, Botal Kevin et Panda Lekechu. Vous une rémission Nabiso Oyo Congo Liziba TV, vous c'est une émission Nabiso Kati Oya Mlarabno, artiste Minen et Yamboka Nabiso. C'est ma première fois. Allez, Tanakati ya Plateau Nabiso sur Bademon Nabino, Bato Tubolinga Kaye, vous c'est Planaye, vous l'ingramoussane plus, Nabanzonzing de Asala Travayaka, les loups Nawi, Mingi Toros Yamama Bajen, pour les Arabiens. Pour vous découvrir les jeunes abisso, les jeunes artistes, Borsala Moussala Kitoko. Il est marié, il est célibataire, est-ce qu'il y a combien d'enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, l'autre, voyez, mon Akatia, Congo, Liziba TV. Là, je vois directement, ma star, Karine Mokonzi, la baronne. Ouais, il y a confinement, et Zobeta, vraiment, félicitations à toi. Félicitations, Karine Mokonzi, Nabo Santé, les sous moi, c'est un bon, Chichi Bola, il y a Yvette Lissiki, Niki Minaj à Paris, na Pession Mbote, bisous, vous êtes Kevin n'est pas dans la question, Jean-Paul Welly, Yaba Welly, Gastino Mangala, bar et 30 jeunes à Montréal. Si à mon ex aigle noir, la Pession PV à Mote Bissiko Zali, Léon Zanaye, jeune leader, jeune artiste, comédien. Aminga babenge trop Jenny mwana ya Lemba alinga musana c'est un ami c'est un frère tout à la côté moi comme biso bana Lemba tout a toujours kitoko bato alinga rena pesi puis bato tout bolinga Kevin et Panda de Ketchup c'est trananga on a toujours kotala ka Congo Liziba TV on a toujours kolinga émission na biso parce que c'est émission moko boye et c'est Sarabino et ça va bien na moni pe confile mapuya ba confile à kotala biso neni na moni pe neni sans oublier à deux chez Fashion Police na pesi ya moto biso tout bolinganga les années artistes na biso Jenny mwana ya Lemba na émission na biso kati tokosola ne pe robita biso masolo ndenge kezalaka ndenge pe katolinga masolo yango et kende bien. Bonjour Jenny. Bonjour Lekechu. Ça va? Ouais, ça va. Bien habillé, hein, Jenny. Merci. Pour nos fans na yo, message qui nous représente nous na bateau nous balinga Jenny, puis na maladie de la corona oyo est dérangé partout le monde entier et puis faire passer na ba famille belé comme ni Jenny ko lo ba moi message mo adressé na ba fan na yo, puis na ninga rester au long la chapeau pour na bateau tout au ba ko la na émission na biso ya kati. Merci. Voilà, merci d'abord na ba abonné nyonso ya Congo Liziba TV. Chance na opportunité oya ko pesa ngai ko yambanga na banda ko bino sans na toquer. Merci d'abord na bino. Merci na ba nyonso ya mwana Lemba tongo ya Jenny oyo bo mesana toujours ko sepela na musala ya malonga oyo na kumbela rabino na banda ko bisike zo bino. Juste un mot gentil, juste quelques phrases gentilles pour na bino. Maladie à coronavirus où est touché Bissonioso. Non seulement la poto, à peine Afrique, toza ba victime, ya malade yango, tozo mon abisso mo baka ya ba mort, où ils a komata de plus en plus. Où ceux qui ngai na yo tomi bateli, ils ont la pour avantage ya famille, ya libota na biso. Hein? Tout ce qu'on a vraiment maboko comme il se doit, lavons-nous les mains régulièrement. Donc, tout se protéger, tout protéger, pe baninga mususu pour maladie wana bokono wana ya coronavirus et ko pousse na pene na bisoté. Mingi to sukola ramaboko.
to éviter ba accolade hein parce que yango déjà parmi ba critères où ils ont coronavirus dans autres monde. Et puis à part ça, merci na fidélité na bino nyoso na chaîne ya Congo Liziba. Oui. Pas ya Kevin Panda. Autrement dit le jeune producteur. Merci. Toujours c'est moi. Merci aussi à tous les gens au Batalanga, au Baseperanga, Balinga production na biso, Congo Liziba Batala vraiment makambo tout au Batala biso. Na tout pratique kanga qui toujours la même force na bango ba ko soutenir toujours ngai lokola Gastino Mangala bar 30 juin à Montréal, Canada et tout ça Canada Nzima Gastino nanga. Et il y a Yvette Lissi Nicki Minaj à Paris et Oscar Marie, tout le gros joueur, il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Oscar Liboumou plat et Nabosani Teka Bongo Kasongo, vraiment mon joueur. Lui c'est mon frère ami, Nalinga Kemi, parce que sans cas de mon avis, vraiment il a ma bête. Parce qu'il y a Bongo Salama, ma minée, grave. Chez moi qui venait pas dans Kabongo Kasongo, 2 mois. Moi je suis pas complexé, celui qui joue dans Solar, noté dans le bois côté, je n'ai pas envie. Je suis désolé. Ginny, ça va? Ouais, ça va, Panda. Ginny, beau garçon, Black Panther, Mundo Kitoko, Batutu Baseplanayo, Balingarayo, Batala Rotro, aux artistes Oebele, Batutu Baseplano, le les Akati, Toso, la Kati à Ginny. Tout ça, vraiment Ginny Star. Aïba yo basola non mais Ginny pourquoi tes chapeaux non non c'est blague ba yeba mon non on pas cette tâtonnette pas pourquoi que nazandi na Ginny so azana pour un respect quand tout ça se change ba que toi sur la vraiment na Ginny mon allé tu vois t'es mignon t'es comme ça c'est bien merci ok voilà tout ça là bête sur ma so Ginny bon moi na Ginny kombo Ginny réellement ça kombo na yo peut-être que le monde mon alemba les autres la fierté alemba na jeunesse na bata na ndenga parce que les loko maka mon alemba c'est déjà bon lemba lomo c'est terre alemba mais c'est le quelque lemba siko garçon bosiko vas-y vas-y ouais je suis là Ginny d'abord c'est un prénom oyo maman nanga inda pesa nango naza mwana lemba ne grandi na lemba na botami epa ya mama Mimi on appelle simbote sigezwa Mimi Ebolia papa abotingai José Louis Ndula pe simbote sika zali pe nazali 3e ya liboso mobali ya mibale mwasi ya misato ngai 4e azali et puis na ya suka na biso azali nasali ba étude na ngai na lemba mokengeli na yeko silisa ngo na yeko continuer kosilisa ngo na Gombe na ITPJ ba batanga na Gombe pembe na atteindre la Gombe ba koyeba ngo na yeko continuer ba kelasi na ngai mususu ya université na Académie des Beaux-Arts. Malheureusement la chance n'a pas tenu ya koluka ko Silisango Tina Souka. Je suis là, Ginny artiste comédien. Voilà, tout ça on a moi na ma soeur Ginny moi na lemba, Ginny babote pa maman c'est Kombo. Maman Kombo nani? Mimi Ebolia na papa José Louis Ndula. Ginny biso nani? Ginny za mwana babote na kati ya ndako libala to comment expliquer no to ke bana bo mwana na to so la nani. Kobota na kati ya ndako ya libala non nabotami na ndako ya libala te ndenge ezalaka papa aza mwana lemba musika te na mama na ngai relation na bango nde ekutanaka ebika mama oto benga bosente nde bapesaki mama mokumba mama ke kovande pa bapapa nde epesi mikolo ti nga pene ya kobotama mais voici je suis là donc relation ya mama na nga na papa na nga ekumbama à l'extrémité en fait officiellement dans l'état to église tout ça. La réalité c'était comment d'abord Coco la vie réelle il y a Ginny na lemba na peut-être Coco là et pas maman na niveau que la botio et après vie c'était comment Ginny a collé comment oyo lelo to yelo ouais ba ka ke Ginny avant de monya lati makwinga lati pantalon vert lati la coste à bois kilo ça tient des ma nini la boucle d'oreille oh na manana nini tu vois voilà na collier pas maman nanga
maman nanga akoli epai ya maman na ye donc oyo aza lokola oyo azalaki lokola koko nanga nakoli wana natangi baklasse na ngai wana natikala kokende place mosusu te donc koko na ngai ya mwasi mpe ya sonam oyo akufa atika biso ye nde pena bokolinga makasi parce que maman na ngai aza aveugle. Oui. Comment d'abord donc maman na nga aza ça c'est tout soit non qui ta maman elle est aveugle. Abota Kyo azaki aveugle to n'expliquer bien. Non, abotanga azaki aveugle te, abotanga bandeko komona. Azui pasi ya misu naza na mbula ya 3 ans. Nazaka na 3 ans, de misu bandiko déranger, bandiko déranger. Koko mananga ba 5 ans, ba 6 ans, vinyo sotu ya ye kimi. Donc bandeko komona lisute ti lelo amona la lisute. Mais puis voilà. À l'époque bandeko ça la voyage à Brazza, Congo. Brazza, Congo, parce qu'on a plus côté comme marchandises. Des fois, tu as des congés, ceux qui ont des congés à classe, tu as des congés. Oui, je partais avec lui comme ça. Parce que, avant mon athée, ceux qui ont des voyageurs à la bango. Des fois, tu as des congés à Brazza, tu as pourquoi. Tu as des marchandises, savoir poussière, le la clean à l'époque, ils étaient rares, na Brazza, ils étaient to sombi yango na ye na ba maison ya Comex na Zandu to sombi yango belé to tina kata basaki et puis tozo traverser nango ya okende ko teka yango na Brazza to futi mbongo ndenge ezalaka ya ba douane tout ça to ke to teka yango na Brazza to zui ya Brazza ndeti ba nativa o bana mike ba bande komela on achète ça là-bas to ko teka yango a na Congo parce que a on a kin et bande pena ko bona na pété donc tout ça là juste ba échange ya ba produit. Il y a des produits, on a brasé, Kumbamia, et Kumbamina brasé. C'était comment? On a 3 ans, avec 3 ans, que maman a sauté. Coco la na ils ont comment na geta oye ba que maman na yo oya bota yo ndaza aveugle. Expliquez-moi ce nom parce que oui, tant déjà ça n'a pas déjà tant déjà botinga na zo mona na za mwana moke makasi. Tant na okoma na ba âge oyo ya mutu oyo humain yeba ke oui na koli na zo yeba mabena malamu na zo yeba mamakambu tout ça j'ai vite compris que na vivra na maman na ngai misu et mon raté. Naïbaki déjà, misu et mon raté. Tout ce qui est de l'église, na ndakotika na l'église, commune à Kinshasa, Tilemba chaque jour, na ndakuna, ba mouvement na nyonso nga na ndakotika parce que na banda nazaki juste mon classe. Oti classe ozongi ndako. Ozawana, on mama linga kende place oki kotika parce que yemo ko kende te. Tu vois? Donc c'était pas facile. Yako zalana likambwana ti lelo. Et puis, il y a un salima, je tourne. Mais, ce qu'on vend, conscience, non, on vivra là, maman, mon raté. Donc, tu dois faire ça dans la vie, tu dois faire ça dans la vie. Les autres salons c'est facile. Non, ils ont la famille. Tant maman avec l'homme, il faut expliquer ce nom. Mais oui, tant que déjà, on a comprendre qu'on a et puis on comprend que ngana za baninga o yuza des fois na kenda pa na bango maman na bango ba mona kameyanga maman mona raté bon li solongo quelques années bandé les cas o yuza qui deux fois au tambola boyé tout soit comme sango si j'ai na bango peut-être moquerie tout ça ko beta masura longba maman la bino mona raté tout ça moi ça me dérangeait des fois bandé ko déranger nga mais loko les alango les Alango, Mokano Nzambe, nous n'avons pas le choix. Donc, tout ça obligé à assumer ma finga wana, ma qualification et puis voilà. Donc, maman Langaza bongo jusqu'à présent, tout cela Nzambe Mokano Ango Nzambe Gokoka et puis à répondre vie normale. Donc voilà. Voilà, quand Mokano Nzambe parce que la famille c'est nini. Parce que au ROB Kejini, aux 3e, aux 5. Après, on a 3 ans, les mamans avec mon athée, si on ne trompe pas parfaitement pour ya, maman a mon athée, on a 3 ans. C'est pour que vous ayez un boté de Nastimaka, qui avec les mamans boté qui va go? Non, Naza n'a pas demi-sœur en anglais, na demi-frère en anglais. Na botami, na bande komi, na botami bande komi, moi belé, pour baza 6 na minute yo. Et puis voilà, pour ça que maman nangai la naza ki ngamoko, la botami ngamoko, pour naza ki moi na na commissi pendant commissi 27 ans 26 ans 27 ans
ayekozwa mokumba ya kobota mwana mosusu oyo lelo petit frère ngai na oui toza na bekar naleki yango yanga oyo abotami epai ya mama na ngai donc voilà maman azomona te bon ouais. C'était comment maman omona te na oui aomona te amoureuse à quelqu'un d'abord c'est ça parce que comment qui na se familiarisaki déjà na ba association na bango ya ba avec oyo ezalaki bayebanaki malamu bazalaki na barelation na bato mosusu bandaki koya des fois ko faire nourrir bango financièrement dans tout ça et puis voilà il avait une relation amoureuse na mutu moko azalaki na ba organisation na bango wana pas avec ouais j'ai pas mon raté et puis voilà c'est un peu ça donc on a une relation amoureuse et puis voilà maman rozwa mukumba mais des fois ezalaki bovanda boye azo regretter nazanga moko chini azaye moko lelo liwa pe rozore lelo qu'on est bandé ko révéler trop ozomona mutu déjà na ba état bongo la famille est vraiment grande oyezaki mutu to azawa na ebike non mais mi amona raté mais ya ko sunga vraiment mini makasi et outa directement kage pas mona wa botie ozomona mutu ayoka souci ya makasi kolekeza mwana wa botie mwana mama leki oui mwana mama koyo to enoko tout ça oui mais pas si o ngana oyoka et uzala ndenge moko na bana bande o msu wana te et loke bande ko déranger plus yango wana lelo chinya ko zala te est-ce que na ozala bien sûr na ozala toujours la bienvenue na bande ko ngai tout mais souci en fait ya mwana moko boye kaka ngai o ezaki lelo soki naza na problème moko makasi to likambo moko ekomelinga mutu mais mango pena na mapeka makasi ezaka mwana ngai donc biloko on bande ko zongele trop si komaki na niveau akomi na mukumba et puis to koma mibale et malgré ba état zanango mais pour na yeza kesengo azomona bana na mibale le mobile ya pusana qui a pusana et puis ya mukiazo landa tout ça ils a plaisir pour na combien ça bien de na famille koye ba peut-être mutu maman mona rata ko tevena mutu mo peut-être mona raté era zeni sur la maman boyo découvrir mutango comment c'était comment oui toyebaki parce que deux fois to banda ko beta bato ko kende kotika ye na ba association na bango toyebaki babanda pe ko yana bandaku des fois mbule beti balali na ndaku bande kone baninga na ye so baza 4 ou 5 babongiseli bango chambre et puis balali na tongo bake ba mama bango donc c'était vraiment une famille auto créer qui na baninga na ye ba relation na mususu tu vois donc toyebaki to zaki na choix on n'avait pas le choix aux hommes donc voilà c'est un peu ça toyebanaki voilà toyebanaki merci vous avez sur ya Jini comment na que Jini maman mon raté zokola na famille parce que maman bizanga parce que mutako na vie réelle ba mona auto bazanga ba problème te siko yo yebisa biso na no Jini esaki ndenge nini okola ndenge maman mon raté na famille na bandeko cohésion na ezaki ndeni nakumisaka nzambe makasi parce que nabotama na famille moko bien famille moko oyo balakisanga bolingo na kobotama na ngai oyo ezaki mama na ngai abandaki komona te ndenge ezalaka bamisusu mama azomona te ye ezodérange ye parce que moto akolinga ye makasi lokola mama aza te na moment na siko mama azomona te est ce que famille ekolinga ye mais ngai nazala toujours aimé depuis naissance na ngai apoti mama na ngai aza na famille wana bolingo oyo baza bapesaka mama na ngai yango mpe babandaki kotransmettre yango epa na nga donc côté déjà ya koluka affection tout ça donc c'est déjà une grande famille oyo etonda bolingo famille na ngai ya maman famille ya maman na ngai na ya papa na ngai en fait donc voilà nazalaki déranger te et puis nazalaki parmi kaka bana nde bazalaka na ndako nazalaki mpe mwana moko mpe teti oyo ezalaki osala mosusu non ça là ça ngani donc on colle pas bakoko na nga je suis trop à l'aise donc colla puis voilà tu dis que maman bulka boye baté ezaki ni cause nini peut-être maman azaki papa na bien na banga na solo la na maman likambango ayebisa ngai avandaka ndeka ezalaka avandi na lopango amona misu komi kosala epasi aluki afrote ebandi ye
kosala pasi malembe akomi na niveau la manette pendant l'époque autant na mission na lemba tant akomi na niveau la manette et après vie et komoli moenda mundambo donc totambola bisika nyonso esengaka bato batambola po baluka lobiko wana naza mwana moke nazoyeba ba église kote koloba te ozomona si ekomaki na niveau moko décision ezomaki to tika nzambe ye moko asala mokano na ye parce que nyonso tout tosalaki etonki bahumain résultat malonga ezomaki te donc mama tikala kaka bongo toza na ye jusqu'à présent azaka aveugle Jini Star, Jini mbi ya mwana ya lemba oyo to balingaka ya ina lemba musenta azalaka te lemba ya biso ya bave na nga honorable Alpha Bokole babi ekiri biso na biso TV bientôt là ezo banda ba tournage nango na masoloka ya ba YouTube ekiri biso na biso TV na kati ya YouTube pe na Osen TV na nga ya Guy Ewa mokonza Grenoble ya Guy Ewa na biso mon yaya. Il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Il y a Guy Ewa. Nous oublions la petite sombote, il y a Guy Basket. Mon Robert, il y a Blanca Béro. Sanka Béro. Guy Basket, na petite sombote de Skozali. Bateau Linganga. Gastino Mangala, barre 30 jeunes na Montréal. Moi, mon lot pour na petite sombote de Skozali na États-Unis. Jenny, après au colis, au Samarmayo. Le baby de l'eau, Jimmy a comment na monde art. Merci. D'abord, nga musala oyo na bandaki ko sala, oyo bandaki ko zangisa ngai 10 francs 500 francs te, ezaki musala ya coiffure. Oh. Oui, nazara coiffure jusqu'à présent. Sauf que temps ya ko katara bato basuki za souhaité pour na koma trop chargé na ba tournage, ba émission tout ça. Na banda salon mo la lemba na ko ya télé. Nazala coiffure kuna. Dès que les allons au CPLA na bato basara théâtre au CPLA na ba théâtre et au na TV na iko ka poussa ya kokota groupe Pléiade où il y a Lolo Malombo avec ça ouais Mbuta Masebe na pesimbo te sikazali na banda ki wana ya ko banambala moko na zwa ki temps ya ko solola yango na pauvre Masirika Joël pauvre Masirika Joël wakufa parce que azaki à l'époque azaki mosi ya Christian Newman Mr. Nanga, la pesimbo te sika zomi ezomiye. Maintenant Joël azalaki moi na ya en fait relation moko ya maman na ye azalaki mutu na biso pe ya famille. O eza des fois babanda ko yana ndaku basage tout ça toujours zala et puis tanga ko musa ba théâtre tozomona tinga pe na ko mina posango ya musala ngupe na yiko solo na ye ba ipola kinga yi main forte ya ko koma pa buta masebe. Dina bandaki kuna si quoi à l'époque Pléiade pena stabilité zakité stabilité la Pléiade des zakité et yaki ko sala que na longwa na kota epa ya pauvre Solange Mindondo tant on a bandé pas Solange Mindondo et pas na épée stabilité à malonga à stabilité artistique zaki penate ba tournage ba en fait ba répétition bandé ko zala c'est comme si zo zala té na yaki ko talisa misu na ngana groupe Simba mais avant ko kota la groupe Simba na solola ki yango na Fioti Ngoma ona pesi mbote otema ya mama Madombumba na eko solola ngo pe susu na viranga moko ya kulutu oncle langai Blaise Vanzila ona pesi mbote sika zali bango mibale nde bachakinga poa ya okoma na groupe Simba parce que ba solola ki na président Lombe nde ba pesinga rendez-vous na komaki na groupe Simba nde na bandaki muso na Simba. Développer aux autres travail. Ouais, na si les lopé naza ko exercer le sous le rôle d'artiste nion sur le groupe Simba tema je fais partie toujours na ba acteur oyo président Lombé ko le samusala kinolelo. C'était comment pour te bi groupe Simba c'est comment ouais d'abord tu as la facilité te bi que grâce à la vie notre Fioti Ngomba on t'a côté que c'était d'abord comment et dans monde peut-être au banesco carrière na yo na groupe Simba exactement c'était pas facile yako mesana na lisanga ya bandeko bongo oyo okuta ba umela déjà basala mikolo bango na bango yo ye kokota bongo o s'adapter facilement et bongo ils allaient quitter donc c'était difficile au début et après nous avons toujours na eloko moko za juste conviction ya likambo na olinga na sala parce que nga sala makambo na déterminé na chaka état d'esprit na nganyos na faire tu vois et là on peut sala ngai bien ya ko affronter likambo
mbala moko na ndenge bien yango wana parce que ntango nakotaki naki déterminé ya kozala d'abord artiste ya groupe Simba ozomona nabaki nakomipesa corps âme na mosala oyo nakotika matoi na ngai na balakisi ya groupe Simba balakisa nga mosala malonga nga mpe lelo nakoma parmi bato oyo balobaka na bango que ojouera mpe mwa moke bien ozomona nalingaki yango na continuaki kosala yango nakutaki na Simba à l'époque Herman Kasongo mbote na yo nakutaki Dacosta Mukina mais ntango na bandi azalaki na suspension Dacosta napesi mbote ma baya bazalaki Herman azalaki Dacosta azalaki Eric Lutanda azalaki ba garçon nakutaki bango wana Ndiefi garçon moko pa azalaka na Simba alongwa kobandana bango natali ba jeune na bango nakoka te voilà déjà nazoki frosi ya ebandeli des fois ils ont mati parce que bango bazaki trop bakola logique barole moi logique tout ça na créa personnage moko boye na groupe Simba oyo peut-être ezalate parce que total Simba va to comme na Simba jeune moko jouera trop yanké trop boye balox tout ça na Simba ezalate na Simba ezalate donc na bakisa maki kuna comme personnage oyo peut-être ezalate mais c'était pas ezaki compliqué bango te ba créer personnage neti yanga mais ezalaka te vous comprenez nde na kozwa ligne na nga wana quand on a vu ligne na nga wana na vandaki nango pena na vandaki nango komaki soki basali soki ba commis scénario soki personnage moko e ba marque le rôle nga ezozanga directement il faut bazwa Jini à intervenir place wana donc jusqu'à présent na komi ko émerger na ndenge na ngai na libanda na banzonzeng tout ça mais en respectant toujours idéologie logique il y a groupe Simba. Combien d'années dans le groupe Simba salarié? 5 ans. Mais 5 ans, pourquoi Jini? Est-ce que c'est que départ nous na groupe Simba zaki a posé pour l'année? Bon, départ na ngai na Simba ils a tending bat baloba kolongwa. On était suspendu. Président suspendu qui biso le papa après ça rabat na nyoso punition. Ozomona. C'est ça. Menda ko zandako. C'est une famille. Zanda kuna biso nazawana tout moment. Ils ont que papa après ça biso suspension et après suspension aussi là. Mais ça toujours ndako. Ngape na koma na ba responsabilité mususu eza que temps et permettre te. Mais moment nyoso ndako papa vous en avez besoin nga, je suis là na okende ko se présenter et nyoso vous en avez besoin nga. Voilà, tous a bosenga na yo to qui ne peut na ba moi rubrique mo awa tous na ngo. Jonathan d'ailleurs tu l'as tout photo mo boye ou expliquer biso photo wana soki azanani to bozaki wapi et to zonga juste après Katine Katine Vous avez une répétition. La répétition, on a siège à groupe Simba, Bisika, groupe Simba, il répétera. Presque répétera. Ouais, on a la pêche en Exil. Ouais. Quelle est la deuxième photo? Photo de la Souana. Ah, oui, on a fait un siège à la groupe Simba. On a eu une séance à répétition. Non, une séance à répétition. On dirait que la séance, on a fait une photo. Voilà. Bon. Il y a eu mon chien. Et si vous avez eu mon chien, tu as tiré dans une photo, et tous on a dit ceci juste après. Katine. Katine. Photo à Kevin. Il a photo c'est le cas. Pourquoi il faut zonger sans ressources? Tu as zonger sur peut-être bah éviter. Non, presque va te bailler, bah éviter. C'était quoi, Jim? Il en est comment il pourquoi? Ah mais Kevin, c'est ça déjà les solos où il va te bailler, bah on a biso bah et puis tu vois déjà Kimi à la Maramon et puis voilà. Voilà. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Aza mon papa nanga. Donc voilà. Nous sommes toujours. Relation niveau tika là, tout boza nango na ndiko na exi na mo photo, ça veut dire que
ozalaki famille kitoko parce que ozalaki pure petit ya exil ozalaki otambola na ye osimbolaka exil basaki omelaka ye mwa biloko ake na tournage jini yaka komona wana c'est ça? Non, qu'elle était ma sœur, elle est jusqu'à présent ma sœur. Donc elle a toujours des Olanga. Elle a toujours des Olanga. Famille discussion, elle est toujours ma sœur. Elle a toujours sœur Olanga. Donc voilà. Tu n'as rien à kawana. Elle est toujours ta sœur, mais c'est que je viens de le dire. Oui, d'autres monde a des mambo kitaki mataki, tu vois les gens comment peut-être ta sœur là où le lot ocha entre bango problème les lona belle visa cause na yo peut-être tu comprendras les kamango te moto là parce que ça cause ya Jenny a songi parce que vous avez pire mutu exil vous avez exil bien après parce que comment le lona na belle vie le yango komi ko mankaka exil vous avez ba sous valeur na été musayi na ba problème que vous avez bisika kindi na mutu kana me makayo à côté sur qui na raf 4 na ko vendre les autres kende ko c'est dire que yo la ça hypocrisie mo ka verrier malgré c'est le passé mais tu ni ka tout mettre ni kamongo balada la terre c'est pas le français na éviter Kevin Panda premièrement d'abord nous au monde nga boye nazara mutu yako garder makambo makasi pe tu vois Bellevie aza sœur na ngai Péchang aza sœur na ngai le deux baza na papa na ngai lombe tu vois ngala rose a jamais occasion de chute ya Bellevie na Péchanga bango mibale tout ça même pas je suis pas sûr ngai so na Péchanga Bellevie au salé passe pourquoi ou bien nazana Péchanga et ça là nazana Bellevie Péchanga et ça les passe pourquoi même pas on a recréé des ordres entre bango balé non natika là au simbi la moto ça quitté mais ça peut ma bête sur simbi baza ba sero nanga bande onanga yoko edende ona mo sito simbi ça non simbi la nga sak na sali tu peux le faire ça ce qu'on a comme tout il est dans internet réseaux sociaux etc l'objet pour ça qui est émission au ça qui peut être ma bébé mais c'est ça non ya on a bisio je ne pas ce temps ya koluka ko bandela lisusu mambo ici le kaki oyo monaki bandeko pe ba monaki ya ozongi sango lisusu non on a bisio bien ce ma sœur ici le cas il qui c'est ici Péchanga nindi na ministre c'est ma sœur na omona ye nayebika otala ndenge kaka esololaki eza bongo échangé te nous sommes toujours la famille azala toujours ndenge azalaka soki eza na part na ngai likambo moko boye to eloko moko ya monaki dérangeaki ye ayebi que famille nyonso ezalaka bongo nga mpe na part na ngai soki eloko moko edérangeaki ngai oyo ye asalaki c'est toujours la famille famille eza famille libota eza libota donc ndenge aza wana azwanga toujours ndenge azwaka bandeko ne nyonso donc nga mpe nakocontinue toujours kozwa ye ndenge nazwaka bandeko na ngai nyonso tu ya basi na kati ya théâtre donc nous sommes toujours là dans une famille ndi lelo omona bafoto toolekisa eleka boye esalaka ndenge mpe esala ndenge ntina miso tovandi na plateau omona bafoto wana bozoseka olaleli na nzoto boye bozosa sikoyo na makambo eleki nyonso na réseaux sociaux ezoreproche na nini mpe ezoteya nini na lelo ke omwana nde bozalaki na tilo bokomi comme tant que humain chini esala ndenge nini étant que humain ezala toujours moi rétro kala ndenge bozalaki na makambo moko ekomeli bino et après eza loi ya nature eza que biso kaka mibale nde tolakisa que famille eza famille tolakisaka famille eza famille eloko ya changer kala na biso eza te mpo toza na prison kala na biso na prison na biso eza eloko moko donc bolingo wana ya kala na ya lelo ngai na part na ngai nazomona place ekochanger te donc eza toujours bolingo oyo tozalaki nango depuis kala mo gentil boyebisa neti na exil Péchanga black line naomona bafoto nde bozalaki c'était vraiment la famille soki ya mabe oyo peut-être osala peut-être kamoko edéranja ye oyo otilo peut-être elataki eloti na motema parce que eza na émission oyo aloba mpe abimisa oyo ezalaka kati na ye likambo ne jini okoloba peut-être likambo moko omona mpe ezala peut-être émission ya suka ya sujet wana ya makambo oyo jini akoloba nde nini na exil Péchanga
Kevin, déjà, tu solo qui Marambo déjà. Donc, on a Olobanayo. Olobanayo. Ils ont juste eu baké. Péchant à sa famille nanga, ngana famille nae. Le message on a eu bisa ils ont juste zalayo. Nengo zalaka. Zwanga toujours nengo zwangai. Et puis ngapé na continuer toujours. Donc ce sont toujours les mêmes paroles on a lobaki avant la question na yo et on a osong ça pour te dire que ils a libota na oye balika musu na ba sezate. Ma ba félicitations na Péchant a peine à profiter na boutique d'habillement ba ikozo koma ma muzo salama on gara ni na bête hôtel. Kalaming de na bête tout na si ça ba tournage et voilà. C'est bien et ça m'a bien na féliciter pe na ko peso ba courage belé ceux qui na moni vraiment au l'équipe bo monani na yebo soyi na faut pas que ba rando moko inutile na ba monde art aux jeunes artistes aux sala art na yo aux sala carrière na yo aux sala musa na yo ba fertilité yebi ke nga ba fertilité be na ligne raté au sala na za côté il faut que ne boue comme conseil pe na opesa ya bino XC Ginny c'est ton frère Ginny XC c'est ta sœur bozongi la famille tona moni ba photo o ya bien balé o ça ngai plaisir moko ça linga c'est na mona ni ba crash to ko lika ba réseaux sociaux oyo c'est-à-dire que mutu ana comportement na ye mutu za ninga ma makamne yo no comme la ote mona maman na opena boy papa na yo bozoni bino balé problème ça arrive comment va na na beba na ba to belé trop c'est normal sur la 3 jours sur la les lois nature papa mambo yo tout to kuta on a ça moi les lois nature ça veut dire que bah courage et bah félicitations à yo lelo tout le niveau il y a réseaux sociaux mambo ça mais il y a des gens au batune ngai les kechu tout le monde a Ginny trop na mambo ya baby mais pas trop na scène mais trop na micro. Pourquoi? Merci pour la question. Il y a Rolo Baeza que je suis premièrement artiste comédien. Deuxièmement, je suis chroniqueur. Au Yonaye Koligoye Kolonazala, déjà artiste comédien. Toza nda kuna biso Bellevue TV, toza mutula mutazana azala na point na ya okipaka. Donc côté Marambota les micros, chroniqueur et puis voilà, c'est moi. C'est moi. Ce qui tournage les alliés, peut-être on a une émission, peut-être on a 4 ou 5 personnes. Koto et Baozelangate, Nassi Sakuna, parce que nous avons 2 chaînes. Tous on a Bellevue TV, tous on a Candistar TV. Maintenant, responsabilité plus, il y a une émission où il y a Candistar TV, c'est moi qui assume, tu vois. Donc tout le temps, on sait les salamaka. Mais tant que vous avez Bellevue TV, vous avez besoin d'un personnage à Ginny, benga directement, na ya kana sali avant et puis na ko continuer misala mususu ya Candistar TV. Mais je suis là. Mais les gens fan nous ont pas vraiment que mon na scène. Ginny c'est là non vraiment na que mon yo vraiment sentir Ginny ndo bi koza artiste za musa na yo découvrir yo oui ça va être fini parce que le peut-être yo pas besoin peut-être pourquoi ça on a na considération vraiment aux anneaux et le moko ba chayo wana rapport aux anneaux na facilité moko mais ba calcul pe ba scénario ba te bele vraiment Ginny azo vivre te azo pesa te je sais pas na kosi de chez Fashion Police et des souris na kosi pas film pour ya sans souci à manquer. Voilà. Aux ans ça na maloba. Naza produit oyo nazo mérité côté kama. Oui. Toza wana to sera toujours musala. Ce qui les que tu pan na bengi Ginny mo alemba tongo na boyate non ya. Donc dernièrement on a auto tourné dans RDC comédien. Yenga nda benga yenga. Mbotene sigezo mi. Donc Nazali Top Vision na kendra du fois. Je suis là. Tu es là maintenant pour mettre ba fan tout obolinga Ginny Star mo na lemba. Obolingaka Kevin Panda Lekechu, Obolingaka Leke TV officiel, où ils ont mis parmi les chaînes où ils ont cartonné dans le monde des réseaux sociaux, dans YouTube, dans la promote de Bino Ginny Star, après Mi Baboté, après Mère et Parfaite, mi fait moi fait fier salé. Je pense que vous avez fait moi il passe à ma beto mon cousin, au bon na Ginny Star, parce que banda kala, yo tous les ba famille ndeko. Maintenant, avec un Leke TV officiel, et
eza te ke ayeli kojouer te toni sikoyo lokola passage nde ana kati ya Congolais Ziba TV na permettre bino bokomona ye mpe eza na baretombe nango azali lipasa moto moko to cousin ya moto moko na deux films oyo tozosala parce que nga bafilme oyo napesaka batitre napesaka bakambo ezala kitoko na permettre bino jini kangango mwe lelo nde ovandi na mesa na ngai wana jini oyebani na yo osala mamu na yo mais jour oleka na leke tv jini jini oyo babengako na 3 appel jini bono obengo na 10-15 appel kangango lelo nga leke tu na lobi parce que nga leke tu naza étoile leke tu na makambo leke tu sozala nga bien ozala bien mais so décevoir nga osila merci na yo merci na bato to balingaka oyo basepelaka na jini star mwana lemba jini tala caméra na biso lo nazwi opposé elekela bato jini nazwi très posé mais tikala kaka boye parce que oza na carrière molai mpe na passage no oyo bapele mpe koleka so ebele na makambo olobi so oyo bato bakoyede na kosi na makambo ya mama nde obeti lelo ti mande ba combien d'année banda aza avec on a 3 ans maintenant là je joue plus de 30 quelques tu mais c'était ba 24 que je pense na maladie ya Miss déjà le mois normalement binga boya tout au monde a jini mais c'est pas grave na émission les sabat tous autres pas ne peut pas pour les atiki ko sukola nga na âge ya 12 ans na 12 ans akati ko sukola nga quand nga no mo atando sukola nga tant mambo mo ko mama ekoti et bientôt c'est comme que jini tala caméra na biso voilà bref malgré to limbisa malgré les cas jini sanga eza artiste nini na monde oya théâtre oya blessa jini oya choka yo ata bobongisa te simba mais eza na moto nini oyo abesa jini comme déjà na limbisa nzambe mpe alimbisi nazomona place ya kotanga nkombo na ye eza te donc voilà lwa na limbisa ye sincèrement donc je trouve pas une place ya koluka kotanga lisusu nkombo na ye parce que oyo déjà eleki soki nalimbisaki na contre cœur on a peut-être na tanga kombo na siko donc déjà quoi loi déjà na limbisa mutongo on tanga kombo na izate merci na jini star mwana lemba merci na abonné tout botala rabiso abi dachi chichi bola moi si ambongo ebele ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris Jean-Paul Weli na Londres Willy Moucheni tolomo abiso za bat na mbongo ba joueur a bien bazaka ka bongo ka songo ye vraiment wa bapangi na ngaba ndeko na bamasa na ngaba frère na nga ozotali Oscar Marito libumu plat bazaka wana makamba bien bana Canada Montréal nazoya Canada wana pona 1 mois kana Canada soki Canada pe France pe soki esimba me nayebi nanga te me osala mambo ya Canada nano est important message na bato tu balinga chinista omoni kati ndeni po de babanga ngomoni ndeni na oui ça va tu poses bien tes questions merci c'est à nous maintenant à répondre yo voilà c'est une bonne émission omoni kati ndeni pe message nini opesa bato malgré que limbisa na yo et c'est important ya koloba non félicitations na Jenny parce que je s'attendais que s'attendre te on s'attendait te et ngave français na habité mais on s'attendre te que vous répondre boy ah mais tu nous connais tu es marié non combien d'enfants je n'ai que un enfant proposant quelque part je suis pas marié mais au moins naza mokolo nakozanga copine te oza copine nini sikoyo coucou salut sera coucou ça va c'est Karine place azaza na esengo wabike papa pe simbote nga pe napesi mbote coucou on t'aime beaucoup coucou voilà message pe na batutu omoni émission ndenge nini merci na
Akei Nayo, Papa Malongi. Les jeunes producteurs, Kevin Panda, merci pour l'accueil Nayo. Pas de problème. Dans le Congo, les Ziba TV pour l'émission 4. Oui. Pour ton information, d'abord, na commissaire Bato Belé peut abonner Nayo. Oh, mais je suis flatté. Voilà. Voilà. On a déjà abonné à le Congo, les Ziba. Oui. Dans le TV, il y a Tongo. Toujours. La notification, tout comme il a. Oh là là. Donc c'est une bonne émission. Ma benayo na monité. Oui. La réponse n'est pas biso ba question nayo. Merci na ba fidèle news sur la chaîne Oyobo besoin qui tont vraiment Rolanda ngai simple mutu. Hein? O na dépendra na bino. Sans bino ngai naza et l'autre côté parce que bino sans bisopé, bino peut beaucoup c'est gâté na banda donc on travaille bongo en collaboration biso na bino. Merci la chance na opportunité. Merci les sous une fois de plus. Mingi tomi batela parce que malade wana zo boma trop. Donc voilà. Mais oui, na pesi mbote nanu ya makasi na ba vrai à moi na lemba tongo. Parce que nous avons un groupe sur WhatsApp. Ya bato ba soutenir à moi na lemba tongo de près ou de loin. Mbote na bango na obanda ba membre ya base ya moi na lemba d'Axel Simbombi. D'Axel Simbombi mbote na ngwana Mavikemberi. Mavikemberi. Sans oublier Zozo Luanda Jaguar. Zozo Luanda Jaguar, vous s'abonner parce que Zozo Jaguar ici est Bandaki. Voilà. Pourquoi pas Maria Chimanga Wani Chimanga Wetu. Voilà. Pourquoi pas Mbotenanga na Maître Kadé, hein? Djebrador, Maître Kadé Djebrador na Katia ba Suisse. Mbotenanga pourquoi pas Keren Bukunzi. Mbotenanga Aimé Bitenga, Mbotenouangwana, sans oublier Papi Kimia, cheval blanc na Belgique, Papi Kimia, cheval blanc na Katia Belgique, sans oublier Pichou Simoto na Katia Ba Canada. Kelisha Boya, merci. L'unique vrai Kelisha Boya. Merci na abonné tout, botalara Congo les Ibati, merci. Vas-y là-bas, vas-y. Petit Kelisha Boya, vraiment, c'est une boîte qui était ma belle. C'est une émission, encore une émission, oh, Kelisha Boya, l'unique vrai, Kelisha Boya. Betty Longi, la cadette va Betty Longi, Maman Blondine, Mouvenga. Mampouya, moi, la lemba tongo, Pamphile, Mampouya, Pamphile. Voilà. Doche Fashion Police. Doche Fashion Police. Doche Fashion Police, Yaba Doche. Voilà. Sans oublier, la famille Louindoula, Yabé Louindoula, la Kataba Genève, famille Louindoula entière, famille Kimouanga entière, Mama Mokonzi, Belinda Kondi, la patrona, la barona, staff Mobimba, ya Belvi TV. Babonné, il y a Congo, Liziba TV. Mais basé na théâtre, mon cousin, n'allez pas ça. Voilà, vous êtes là, un producteur à lobby. Donc, voilà. Je vais t'en monter, mon repéka na bombi. Merci et babonné tout na mon événement na bonga mati les gars bientôt là dans le Canada na Montréal tout na ngani oui mutu moko alobana peso mbote nani to ngona tangelo kombo na abayiso na mona peso mbote ya makasa bi pesa nga Kevin Panda le gars mbote kala la wani kala la wetu Tumba voilà kala la wetu Tumba kala la wani betu wabu ola Tumba elo kama mata na vers le sembe le gars yeyo voilà oui le sembe ba merveille on a mona ngai c'est bien ngasko so on a nesta mito ngo temo sona ba malchance soko zoraté mais bah venu aller Mbappé on dirait qu'il passe sous l'Mbappé il parle makasi ça c'est ce moment là Bobo Inano camarade ya Bibi mona kin bomo ni déjà balé qui a 7 mbokolo namoni ba hota bazo lukayo ba mona yo ça marche pas pour agir mal na ngalemba honorable Alpha Bokole oh boss Alpha Bokole on a toujours ba conseil mais va aller me soutenir petit na vino abunda bah Guilé Boblé oui na pêché on doit lemba voilà Basifio Tunani lemba Guy Makoda Jojo Kama Patrick Makoda Paris one Rodrigue Manzenza Paris one je te royal non ya ngana ya des concerts
Ah, comme nous, quand je m'ai apporté, il y a un conseil de Fala Yaki. Je suis allé au Mona Fali, spectacle na tour Eiffel, Mona Fali. Ah, n'est pas qu'un piano. Pour tout le roi, maintenant, regarde, El Lionel Kambi, Audrey Minator, Aris Sambo, le suprême, Jazz Kavulu, Babi, Jadeli Mwana Yalemba, Oshingu, tout Bolinga, Biso, tout Bolinga, Ngai. Yannick Chimbela mobali kitoko libumu pla Yannick Chimbela maramunyo so kaka nde tolingaka Yannick Chimbela pena busente Rush Fashion Police Chimbela moninga ya Dimitri Bandendai tanga Yannick Chimbela il faut penser à peine à Dimitri Bandendai. Dimitri Bandendai voilà Rush Botale yo chanfila ah oui. Naibio Titi Chibola. Titi Chibola. Voilà mbongo possibilité. Titi Chibola. Titi Kitso. Rachel Mimiso peut-être oya Titi Chibola. Bayisinga yo za makambo. Mema biso na makambo po makambo epesama. Par rapport à makambo etali. Voilà. Na bagi nante. Yannick Chimbela Rache Fashion Chandra Congolo. Nani social. Chandra Congolo. Madame Ziko aux États-Unis. Madame Ziko aux États-Unis. Yo, je m'attendais d'abord Madame Ziko à tenir les on peut s'engager. Madame Ziko aux États-Unis, mais mingi babi Gaston ngala. N'attends qu'au finalement oh Gaston a tenu l'angle Kambo chaque semaine. Ah Gaston, qui t'a créé? Merci à toi Chini. Merci Pikachu. Sous âme ta chance t'es. En libabé, musique à la main. Chance tambula na chance ya dia bongebe kamachi na ngakala bébé de bébé bongebe ba ya bien ah dans les sous les clubs ah bien na salaka mudi bunete manaki na suzi balado Tongo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous